Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo babi sango ya Kongo ko panza na wapi babi Edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana un plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa. Bonjour monde entier, bonjour Balandi, tu es www.panzasangoyakongo et Dino Image, le grand caméraman. Quand tu es Bisarabino, tu bimara pamba pamba émission intelligente. Donc tu es à la maramba vous battre. Donc ce moment on a bimi, c'est-à-dire il y a quelque chose. Oh il faut apprendre à battre le roman et à bien. Je suis avec vous, Nebi Batoatian, bon, c'est la makasi pour Botungi Sanga ya niveau. Nebi la Beni Misamo, c'est la Jigoro Misamo, c'est la Nebi qui est battu tout. Il y a Tiango, bon, c'est là parce qu'aujourd'hui je suis avec l'imbattable. Je suis avec l'imbattable. Oh, Boyebi, Bolukara depuis longtemps. Et puis, il y a Matura Mkoloni. Et puis, tu vas voir l'Oba, viens à eux. Donc, il y a un l'élo vraiment, tu es pour la cadre à mon sala. Donc, tu es pour la vie, Mboka, donc ma ambonio sont déjà évolué. Donc, je suis déjà là avec l'imbattable Turambouma. Bonjour, maître. Api Missam. Oui, maître. Des années, hein? Des années. Oui, donc Tchangu pena na kata poto quoi. Makasi. Vraiment, na sepeli troba na Tchangu nyoso wazolanda biso. Po Tchangu eza la capitale ya Kisasa. Po batumi balobaka ka on Tchangu eza la bouteille matsaka fizé. Donc, ce qui n'a pas fini, Kisasa est goninganaté. Donc, kunande mangamno suezala. Alors, le lieu de se présenter, bino prix Missamu, banan changu bazali za ko sepela. Et puis, azasko likabo pona France pe pona Europe mobimba. Donc, aye ko sala musala na ye vraiment. Donc, faut batutu balingaka ba bonne émission, batu balingi ba émission moko éducatif. Bo bazana besoin ba éduquer bandako, ba leke pas petite sœur na biso ye propre. Aye li musala. Donc, aye mangamusute ye musala kaka musale sili mangamesili. Vrai talaka. Donc, taille à musique comme Api Missamu donc Api eza lokola ba masango joyeuse ba masango a foire wana donc boza déjà ko sepela vraiment l'imbattable Turamboma oeza masolo ba champion donc l'autre beta masolo ba champion parce que oya yebi oya boy au boy na ignorance parce que aujourd'hui je suis avec l'imbattable balobi là je profite déjà au saluer ba champion sur papier abedi makambo balobi l'autre oza masolo ba champion ming sport ngalinga ming sport donc mambango vraiment de ça la que moi kilo quoi mon champion l'imbattable ces derniers temps au yo kanati batu bayibisinga na tuna yo pourquoi bunda lisusu te ndeka balobaka ke poto eza libulu ya ba maître donc maître soro ye poto zindimbala moko to ndenge nini po non omoni poto eza na ba réalité na mususu biso toza na poto a to yaka poto pona ko apprendre makambe belé omoni nga na vie na nga na sala 10 discipline yo yebi ba pamsu pona petite histoire petit oza petit na nga pena ya quartier ata on azobunda ba bazolanda bazoya ba combat na ba stade ya zaki parmi oza pena témoin vivante quoi donc yeku ba koyebi c'était pour ya yebi na ye awa na poto na bakisi 2 disciplines na bakisi catch na bakisi na judo parce que pona ko combiner comme la 12 wana ça me prend un peu de temps boxe dans na le Valois meilleur club à Paris alors ngala za champion na za imbattable moni ko matana ring na ko linga tena bunda 3 combats ba betinga na tous les 3 combats même baton so ba sepela na ngote de préférence je me prépare bien moko na ko mata
bato bamona résultat oyo eza penda oyo bato basatandaka nango bato bayebinga banda na utaki sasa na polate 3 fois champion du Congo, plusieurs fois champion de Kinshasa, na ye na Angola 2 fois champion d'Angola, 2 fois champion de Luanda, 1 fois champion d'Afrique, na ye wa champion d'Andomas. Comment on a su na ring ba ko beta bata binomo misabo mo na ngondeni. Je me préparais mais maintenant là donc on a zappé na prêt pour na toutes les disciplines wana. Nanga kuna bunda opene kuto bunda ma judo mais mamongo ya ba makamonga mike ya lagona po na zoki bina ba judoka maître ziko lagi na pointe pour na ko sala nanga pesa nga judo na masa nanga maître Mouze et puis petit nanga drapeau blanc na pagi ba zoki nga pour na ba vitesse toxika uta Espagne tiawa na zamba ka pour na pesa nga ba randere pour na judo pour ba ba surprise nanga nya ponga ba 7e kaka bato basala ka 7e bagarre nga na ba premier bagarre na dana bino premier 2e 3e 4e 5e 6e 7e kaka donc so oza déjà 7e au bundaka yeba kokuta no na ngai catch pareil bachelaki biso 10 000 dernièrement baction za ko to bakimi pona bana obeta bango mabe yena kangala machine de guerre bakimi na shaola ya utaka Bruxelles pour un grand champion fono ba champion kuna pe mais aza na sentir tant que ba ocha 10 000 to bunda pour batupe ba déclarer tour bobunda raté balingi bayeba est-ce que ba organiser raté moi ba combat ou soit ba solliciter côté toura moi ba nani ba yaka ba sponsor non na za poso bundala muto intel o muto mboka moko boye abengi wana za biso muto zo organiser bongo to wana poto to sala na salle ya bato ya mindele o to kuta ao yo ko organiser combat ko na kisadi neza ko bo organiser combat moko boite awa mundele muto organiser ka championnat non ba fan na o bazana posa ba mona tour toujours azo yebisa bango bazana déjà ko sepela parce que à bientôt là nazo bima na ba discipline nyonso mbala moko dona obunda moko te ba mona même vandi open moko karaté zali debuka karaté na gumbi pam na leki open moko za kula nazo kende partout de fona sepela ça non ba bi tour akoma kilo tour avanda na palais tour asoki pendenge nini tour d'ailleurs naza na meilleur club au ya Paris les Valois. Ah bon? Les Valois d'abord meilleur club au ya Paris bazoka n'importe qui te et si on a te dire Riner petit nanga tozaka D pour mbatabe na poto balaga D ngana petit nanga te dire Riner donc yé kaka nanga esili donc biso nous tozaba mbatabe tout batikali na hivi nanga te soko lingo lia bien fo ya na Galaxy Mambo na solo eza pina le kota ba restaurant mais non les gens ne pas mambo la mbangité et ko découvrir que mambo la mbagareke et ko découvrir que mambo la mbagareke ba play bayaka mona batabie batambongo tie moni ba de la minga ba yebo donc c'est que bon les onyama Galaxy Mambo topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yebisaka bino yeyo oyo alambaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes epi mpona anniversaire ka donc moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, collègue top. Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas mbiso. Le même c'est non. Goût, c'est na mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo, bien. Colia bien, Maramio fait bien, Talara, mille par ailleurs. Voilà, quand tu as Mambo Galaxy quoi. Au Bellevilliers. Voilà Mambo. C'est-à-dire là na komi baba. Osala était à Bambisi. O Bambisi a mona na mona na ya mosi. OK, so Galaxy. Mais non. Robert Kilinga na solo eza pena kitoko. Dans un meilleur club ya Paris. Donc makamuto eza nango déjà bien. Donc ça déjà ko sepela pour à bientôt. Donc boza déjà ko sepela. Monsieur to ko lobaté parce que toi na carte laboratoire. J'ai fait un grand parcours dans le sport oyo mutako eza incontestablement. Alors so na ngina sala likamfuna sala ngo bien. Na ko sala ngo te pona mbango pour bato sala pour le sala bongo tete wana yango te. Bon, imbattable. Est-ce que on a Paris vraiment aux appels na club ya yo moko format ba petit na yo? Oui. Pour l'instant, dans un club monastin. Nastin a ba pesi biso sal moko munene. Ils ont ça la karaté, ils ont ça la judo, nazo pesa kickboxing, full contact, bakati ko bazana. Yo vraiment yo moko coach. Kasi nazo pesa. Do wana ngani nazo pesa. À part na les valeurs na okende ko yekola. Mais kuna sko ngam nazo pesa donc nazo lancer coup d'appel na ba sportif nyoso baza partout dans le monde. Ba oyo ba mona lo ba tika sport au négligeant moi au komi gaar peno do mona ko na 10 kilos comme na ba 100.
yaka wana mbango mwani tozana pona bino mama musupa ko munene talaka ko lia du 1er au 30 janvier décembre pour so baby ça le savoir donc yaka côté wana remise à niveau remise à forme ça. Ah ouais, elle est imbattable. Tu es bien qui chasse vraiment au tika club à munene. Ba club il y a minene po tu es bien donc soko yebi churaté. Donc c'est que vraiment ça moi la qui chasse té. Pour na ba club na yo qui chasse nini ça dépôt ya poto. Soutien na yo pour na bango sala nini. Api pour ton information na Afrique du Sud na 5 athlètes Alain Sibor Chilombo Boney petit moko kotana Alex petit nanga réussi pour les fouka moko kuta obuma champion du monde Diakam oyeba pe Diakam azasi ko na Grèce abunda championnat du monde lelo wana bato nangai oye na petit cartouche azana Mozambique abunda championnat du monde donc naza na chance moko presque ba petit nanga tout na format wana ba juste ça sala ba championnat du monde c'est déjà pour moi c'est une fierté et puis naza na plus de 10 000 athlètes na kin sans côté oser éparpillé parmi le monde 10 000 ngolo batenga na former bango 10 000 na ko former 1000 personnes ba komi ko former nous comprends na sala ka o na façon na ngai o na zana ngo base vraiment na kin sans côté ba o bazara ba mboka miska base vraiment na Kinshasa Dragon Force ça toujours na ces marques wana musa les ko laboratoire les ali toujours ouais ils ont continué l'imbattable tant où to monara batuna ya Kinshasa ndeto yebi soutien to loba moi nde bat basaka vraiment la poste toujours akenda poto bo club na ye vraiment mona penda ba dobo kasika moi ba nini moi ba bacha sika donc otala vraiment na Kinshasa ndeti l'autre fois où te komona petit frère nange Manuel babunzi na stade mais ba dobo ki mo boye yo ata que champion vraiment ya na poto na ba force na yo tant otala ba petit non na Kinshasa non nazolela mo ya salité ba bati mo boye ou ko pesa malade yo ata que oza na poto yebi makambo nde zala nazana pas si pour nous ça vraiment pour que un jour pe ba mona pe boye moi na ba site internet que toujours atinda ki penda moi conteneur mo boye ya ba doboki ya ba batch tant que champion makambo ndenge wana soto tosala ngo tokosala ngo na caméra te au moins la plupart ya bato eza lokola mutu moko boye akufi baotuna atikeli ba nini donc kongola lingaka preuve lingaka toujours image te biso tolingi bongo to moi soto tosala lokala ndenge eza lokola moi na pesi ya bino bozopesa te mais na sai déjà on eza ya yo esa déjà belé preuve nenga moko kutu na longwa awa na poto ministre Denis Kamba ya benga ngati kisasa tokene na bakachero monaki c'était juste pour na kama sport ngo vous comprenez, ça là qui n'a les nécessaires, ou ils peuvent gagner ils ont kende, bah protéger donc biloko ils ont kende à chaque temps. Mais problème nanga ezali, ezana makamusu sunga na kosa la pona club nanga. Mais ezana makamusu gouvernement to face à la mo. To man de quoi to sur la masola sport na sepeli trop. Par exemple, nous na Jeux olympiques zo bunda masiko nani na mboka ping yang pongo nini na Corée du Nord. So Corée du Sud. Tokete. Et c'est quoi les problème nanga, mais batlet tu vas préparer déjà na kin. Peut-être tu vas être dispo, mais moyen exact. Ministre a aussi la makamba bien pire muturanga Denis Kamba balongole oya yaki sika yaki na derema akili nini tabe pa nzuzi. Ministre aye ola vanda tout na ba sportif ndenge ni boko sala makamba sport na zolo bango na ndenga mabete parce que bazaki pe na massa muso ba sportif. Mais orientation oyo na hauteur to zako zela yango wana te. Fallait aya so na ba sportif, qu'est-ce qu'on peut faire pour les sports? Au moins on a pas to ba sportif et belé ba congolais. Au moins on peut dépenser par exemple $5,000 na kisabo mamba athlète aw beaucoup dépasser 2000 abo pesi athlète aw aleki mbala moko kuna kena ke bunda bitumba epe kozonga aw parce que awa toza rodé na kisa aw to bunda na bikolo nyonso mais na kisa par exemple abunda na bikolo nyonso te bakenda recyclage te oya okuta to muna ngona ba club massa muso ba litera ayako boya ko bunda litika bakangi ka na sentir arrière bo mbala moko abando parce que na bunda do akute na mutu mo maboko nde batenai. Vous comprenez? Ce qu'il faut les carabas recyclage pour oyo kuta ndengona est-ce que biso eloko wana ezate yango no moni eloko ndengona po sala mayo senga pe soutien ya mboka na biso. Moi je peux faire ça pour moi. Abipe bino bolinga mbongo eloko nyonso kaka mbongo liboso ba sportif balingi mbongo ba sportif ba moi likambo mbongo wana the king Chirac alobi ba sportif balingi mbongo yango la misana bango yeke na ngoti yango la poto zo kunda banka po na king so ba nde selon batu so ba solliciter no moi compagnie faut no budget nanu donc je sais pas non omoni mutu soko yebi valeur na été moi ay balikamba o akosa les ate omoni sportif nyo soza cher na monde entier omoni Tyson akoma millionnaire na likofika moko batelemi kaka to vai na 5 ba beti mutu ku akoma millionnaire bala moko siko yoko yebisa ngai siko Tyson azana makolo combien aboko combien so za nyango
siko bino bolingi to sepela kaka na bango biso to kufa pauvre na moni bozo do ngala longo na longo inano to che ba vena biso ba sala sport liboso lokola ba vena biso ba maître Zico ba vena nga maître John ba vena nga Jean Paul nga ba ba mo belé siko ba vona lokola na sport et que gouvernement fouti bango te pour bango na biso fouti bango fouti bango te biso fouti biso te bongo bateau bazana se non il faut quand même to me pe sa valeur oko benga mutu te lokola ka lipa lokola kwanga bo yaka ke no bunda quand même est-ce que neti mutu lokola ngana za na besoin de bunda la succès non ngana za na besoin de bunda la stabilité parce que succès so tuni succès partout à na monde oyebi chura so na yebi mais maintenant c'est la stabilité lingolo ba ce qui na bundi combat après yango qu'est-ce que je vais gagner parce que makofi ozomona oyo ba te belo ozomona zotambo na nzela ba so comme liboma ba sportif e belo to mona na nzela ba ta liboma mutu c'est baby parce que makofi za ba domaine moko ba sakana na ngo penate okomona kaka mutu azwi likofi akoya ya télémocation nde esili mais atika na dégâts ya vie mobile Mohamed Ali c'est un grand champion hein? Mais tala na suka nango ndenga komé ko lenga bato so komé ko s'inquiéter nango un grand champion boy parce que bayeba kité que makofi ya zoke ya niveau mususu donc na kozo makofi wana gratuitement te moyenné le côté pour na gagner ni tu vois yango moto to exijaka mutu amiyebi na été mais deuxième tour to ngiki ça premier tour na magi délégation deuxième tour na mona mambongo la bien te na boya kinanga laisse-moi je parle pas parce que na moni que to soli bien te il faut to sola bien parce que admettons na longo bila iluna kekin biso to bana nchango wana bana njili webi kaka neba soutenir kabiso ba mono yebo wando betela oma solo côté la webi kande bazana bayo mabeo champion de bazanga budget danger siko wazo bosala kinga na ye na ba mamono te gouvernement te bengi ngai do yango no moni sport ils a bien mais faut un peu ça valait oui tout ça na ba défaut belé biso pour sportif o to na poto surtout to li ko respecter ba tout un toujours l'accès qui mettre partout même esika l'accès qui mettre te ko beta bato ko botola to biloko eza trop wana na ko boy so na boya ngo seke na za honnêteté mais bato nyoso tuté eza na certaine catégorie ya bato wana mais Dieu grand Dieu merci makabango comme osila et comme osila pona nini ngana so ni problème ba sportif nyoso baza na Europe pona ni pona lobaka likamoko na télévision na bi so sportif abetio kotika été fo funda na l'état ba mettre basilikira mbi komoko lo bani na télévision na yego ba 2018 so ba betio cette fois-ci bana mutu faut porter plainte et bien comme écolo so ba betika net sportif a betio bon okwei côté le maté bana benga bana no reporter plainte que papa betami gratuit pas mutu moko boy au monde makambe changer na utakira na Nanterre bana kaka bafunda ke papa betami c'est fini. Ah oui, dans le monde entier, je pense que vous comprendre tout rabio c'est la sentiment tes anzo. Dis nos images dans zolo manga bebaka donc les anzo to ko c'est la sentiment sur les lois qui dit qui chasse ya ofele bo senga imbo ngote bo finga. Je pense que tozo kende vraiment na émission na biso bino mo ebika ndenge za la kalemba table ngena na tuna. Est-ce que bato babina tuna no ba na monde entier ba États-Unis, ba na partout ya Suède, ya Belgique ba senga na tuna. Est-ce que na Paris awa ocho lobelo mo ba mettre bando beta batu partout ngapela ndo yoka ngosala nganda we mettre donc ba mettre ba commettre est-ce que bozaka na association moko ya bino na bino ba mettre ba sportif congolais bozana na association mo ba organisation na bino mo ba réunion na bino ezalaka non mais ba discipline ezebele to ko sangana te parce que tozana problème moko boy ba discipline lokolo ezebele judo par exemple ya association na bango biso ba boxeur baza na association na bango ba karatéka ba na association na bango ba catcher ba na association na bango bato ba na discipline na bango oyo basangana bazo solo ezali mais si y a un problème to kutana pena biso nyonso to soli ensemble to kutani to soki likambeze to consulter ba vina biso to solo to lukeli yango solution ezali mais par contre le la vamo eza na poto parce que na poto awa bana mike bazo manquer mikolo facilement au mona donc azo mona deso manquer mikolo et comme grave or au miloki déjà parce que admettons netingai na vaine na plateau de télévision na zolo banoke va venir na maître John Bazali va venir na Jean Paul Bazali va venir na grand maître Zico Bazali ce sont mes vieux même la télévision donc peu importe différence na cause na bango na cause la il restera toujours mes vieux on se compare so na pas ma reprocher bango na ko na plateau de na zara bani na bango na benga mo vieux na moni makamo esali bo mais lelo ce qu'on va on eza bongote mutu mo sa utakini bandaka la zako kamina déjà bandaka la ngenga soki na yeki se poto wana ko eza lokola kana ba mise ba la kawa o mona mise mona moko yemba ya déjà na simanda na olo wa commune so pona ni mettre ba commune bo akani la déjà mise mo ngai so na ke wana mamusu pecho na serezino akomona mais mamusu akani la mutu sa yemba mamusu ko lekaye siko refera tanga ko apena poto akoluka réaliser ngo c'est pareil na sport
Mon petit moi ou na ba commune moko ba vanda na lotaka ngai so na komi poto mutu telefaye banga donc roi pose moi problème na petit no yuri moi wana ba petit secteur wana ba petit secteur c'est un exemple donc wana ba petit na biso secteur omoni wana ba petit pena ya secteur omoni même mabe ko ozala même makambe ko ozala je crois avec le temps na si mutu on a coin place mutu to avant de comprendre que té na nyataki mabe na kendaki mabe c'est bon déjà c'est qui est l'essentiel les aki yangona parce que c'est ça le vision maka parce que ba grand nyo surtout ba petit nyo surtout ba béni par des grands bien sûr donc nega toza boy ngana ko vanda boy ba tuninga na za na plateau de télévision au mona musu na sala émission Edgar atuninga ba katcher ni ba nation die dingwe kitoko na tubayoga bankaka kitoko Maurice kitoko zomona wala zolo ba par rapport ya bango na ndenge ni na monde ndenge na discipline na monde ndenge bazalaka nango elingolo ate ba misu ba mabete bazala bango pe bon vous comprenez et ça ka bongo mais ce qui est OK na ngona ba ndenge mo boy yebika mo clipé za na ba réalité mais le quoi ba petit na bino obo ebike ba tambola bien te bazo manquer ba vie respect za tende ka autre trois ans na Kishasa ba yoka tolité ba yoka mais faut bo sala moi ba réunion ba tu ba comment niveau mo na toli na poto muta yoka ka souter mutu na poto za danger muta auto na famille danger yo ba poto de tambola mais aussi la tête non et aussi la tête parce que c'était si la raté na ndenge moko bien za rebiso to kutango. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene été ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman global PM Express. On dit toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À heure d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc pas Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express. Mais na ebi ke au fur et à mesure oui tozo luka moya ko longola symptôme wana to kutango bena bongo poto yalaki kala barankine omona tala ba vena biso to ba bunda tala vena to ba zona problème omona ba wela mbongo te ba wela mwasi te ba wela poto nde poto zaki ya bango ke poto zaki na ya mindele au fil du temps ba comprendre que oh c'était une grande erreur oh fallait to sangana eza lokola yoza judoka ngana boxer wa karatéka est-ce que swana ngana ko swana boxer c'est bien ba mérite yo na mérite ni yo champion mais si ko soto ko mo so déjà na judoka obeto mo so na karatéka to longo na ma contexte parce que yena nga to ko discuter te et le gola ya oteka nguba nga na oteka lipe to ko sonela ni donc au moins makamo na confusion wana mais lelo mudira mtako mo comprendre que te ngana to ko so na te mais to ko se compléter na zo ba petit pagi par exemple ça judoka mais là comment ça la kickboxing et ça lié bien liboso da ko monde te na tikali kaka mais là comment ça bi mettre na ebiso na bakisi kickboxing et ça linga so elengi ozo comprendre nzala donc ko se compléter wana nde eloko za ko zanga na poto mutaka ka sonde soki aza boxer do yé kaka soki aza judoka donc yende kaka ok ni yango te or fallait que se compléter eloko za mais siko déjà profil du temps na moni na sportif to ko mo zonga mo malé parce que to komi ko koma pe bato to komo comprendre que poto za makambo wana te. C'est bien le colondo le bikara to komi ko zonga batu. Est-ce qu'elle est imbattable pour la oka qui peut être sous babi toujours à quelque part pas un rankiné toujours à ba rankine entre bango la bango ka ba sportif. Est-ce que vous appelez na place battement ba maître mo be yona bango pende le karaté. Te wana siko soko zu ba maître nyoso baza na monde o ma maître so baza na Paris na Paris awa tuna ka bango moko bango baza na problème nanga ngai ngono tuni na yo so tuni moko ba na problème to na problème moko ka problème ya succès na poto. Moni pour nous dans ah ils ont lika moko marché ba moté au moni biso za kwa gouvernement te za o ba voter au 5 ans ba voter au 10 awa yomo fo micha parce qu'on a komicha wana ba balinga ote fu ba bundisa yo fo yango mona ka batu nyoso ba sota ka tirchura et reste pas sota ka na répondre na si oh mais so ebi munguna na to ko gérer te je connais tout le monde na ebi ke oyo
ceux qui n'ont pas le baraboy, on a vu sur le baraboy. Heureusement, le baron a répondu à Nation Moukom. Parce qu'en face, boy, je réponds, ngala la manion ba ni ba mbongo me ba bagarre wana parce que ceux qui te comme dans langage à bagarre c'est que te comme banyama. Olinga langage non la nyonga mbongo. Mais bitumate. Pour moi so obina ngato bunda to bunda na biso et si na ngope à l'aise ngala kena ngai. Ceux qui pour betting ngala pour mais ça moi pas si pour 12 disciplines. L'imbattable. 12. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba. Restaurant Ewaka, Loboko ya mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi yango. Eh, pardon. Il y a belé, mais si vous avez un lingande pour respecter bandeko na na ebike za na ko likamba jalousie. Au moins na image. Au moins na mutu. Olinga bango, olinga na bango. Non, moi j'aime tout le monde. Ba pa ipe na mitema na bango ke eza ba jalousa nga. Pour na chura mboma et ça peut normal so na zaina ka citoyen ko la mutu so mena aussi bir mangamote kasi ki chura mboma le mbatelo mtezo luka pa le mbatelo mtezo luka makaponyo ah vraiment dans le monde entier je pense que Bozé ko CP je suis là avec champion l'imbattable bino moko boye bikande ba mituna na bino ba réponse na ya zo pesa bino je pense que Bozala satisfaire na nyonso o Bozala ngoposa l'imbattable na bi pour lo ba olinga mo makamba Congo mwa mingi tellement olinga pe mboka no ngo likambo danger pour Naibi Olinga Marambango trop, yoza partout, sport, musique, mboka na yo. Na nyonso ezoleka na mboka na biso. Bato ba kufa, ba marche ezo sala, mais d'abord pour la marche ya monseigneur na biso Mosengo o azo sala pour que alité pour na mboka. Yo attend que sportif tango vando tala, bato ne ba sala ba marche wana, ba monde ezo sala ma des autres, non, mais naibisio api misamu naibisio que boka ni sarate que soki mutaku batu baku mutu so asa kufi déjà moko eza déjà batu eza so mutute parce que soki ngana soki par exemple ngana za kite bongo zo grâce à ça na émission bo été combien ba Rolanda biso à travers émission ba bénéficier pe na savoir na ngai donc c'est déjà un batu donc Congo na biso eza na problème moko très très sérieux liboso ana poto to na divergence c'est belé. Oui, c'est normal, il faut tout pour faire un monde. Bah, tu fois à gauche, vous allez à droite, vous allez tout ça, il y a des problèmes, bah, combattant, bah, vous l'oudiez, bah, belé, belé. Nakata, bah, divergence, ou tu alimentes qui sous, bah, pouvoir en place. Mais les lots, les gens ont compris que tu as m'a bé. Ngana autolanda, nani, pouvoir en place, en tête du pays, à ici, t'as le niveau ingir, hein. Pour qu'on ait un ingir, t'as lobby, Nazalaki n'a besoin, n'a commis sa batu oyo. Ba congolais mais nazo mona bazaka ka bazairwa. Vous comprenez nuance wana? Ouais. Donc c'était une injure grave. Parce que eza le rôle mutu moko pour biso to zaki ba bazairwa mumsu ya te éviter place ya lagi. Pour yende face sur place ya zalagi biso to zaki bazairwa. Au moins des injures oyo apporter na ba congolais nyonso. Mais babi ko identifier en côté. Il nous a insulté trop grave. To ko mériter en côté. On comprend ba to akufi belé en tout cas bandeko so akufi si bandeko. Vraiment, nazana bango na compatis ça qui na bango na na bango de cœur parce que ils passé. Mais to limité les 25 oh les sous marche ezali. Ah, mon isiko sika et sika so ya mokili mobimba. Yango mo na la saga appel oh na to ça l'émission moko siko na to le bela vie. Même ba pasteur tout ça na problème tout ça la divergence na bango. Ko pense église c'est bien mais il va pas dans eza solution té. Mais batika bato ba ke ne marche eza li sumuté.
marche elingo lobi soki ndasali marche eza péché te eza libération ya eza loi moko constitutionnelle même bapaye même bakristo basalelaka yango baza ya marche yango eza nini mpona bato bakufi to mpona libération yoza congolaise te mais naza makambo ezolekana mokongana otokimi ya poani pofai tozala na kini tokimi ya mpo nani parce que exil oyo même jésus christ azalaki exil akima mpe makambo tozomona jésus christ mpe aviva yango akima hérode donc exil biso tosala eza forcé biso tozala na besoin ovandaka te nalobi api yo osala mikili awa osala makambo nyonso okozonga mpe kini mpona ozonga ozonga kini mbamo te parce que ozomonaki oyo okuta nango kuna ekozala rendez-vous te alors il faut tolongola pouvoir eza na place parce que pouvoir ezaka 5 ans siko osaleli biso pendant toloba azali pendant 17 ans bato bazoyeba te 17 ans aza na pouvoir osala eloko toliba mpe so 5 ans osali ozala munga kolamba soso tolingo olamba nzoko ata yo moko munga kolamba soso oza nango te moliba olamba nzoko ata bino moko akokosala eloko te le 25 oyo tolingi mpena marche fait changer forme nango marche fait changer forme tout na bato basalaka baéchafaudage babibi na bateni na bamoise putulu kokongo bato balambaka bacuisinier babimi na banzungu na bango na biteni na bango na banzungu kolekele bato baza bata sécurité na do nayebi biso moto métier tu yo kozala journal na fo bima na teni na yo wana parce que tout le monde na France ba force ouvrier so bazo marcher ba marcher na biloko na bango musala balati bakapo na bango basalaka misala na bango na o sentir pena bazwi c'est comme ça parce que mon il faut comprendre que Congolais ça siliki mabe alors to ko sangisa ko ba frère en église bosambeli banda 10h so komi 12h mwana na ba bible ba fo ba la bible donc na biso tout na donc muta ko beta muté mais yo mo comprendre kaka déjà que to kutela déjà côté wana e banda wapi eza pacifique eza marche eza que marche eza constitutionnelle eza pona ko yebisa batu ke yes ça ne va pas donc ba tinere batu tout ba yebi déjà itinere batu tout yebi to sala ba marche on a de sala ma déjà de to lingi mutu to za na nzela sans ko buka sans ko finga parce que ko finga donc moke na langage moko omoni utuso fingi mingi a ozongisa kabila zongisi azongisi to fingi trop hein surtout c'est les yeux ko boma yena ko finga pour yebe na ninga fingela yeko donc na niveau 0 pour yeka donc à cause de la médaille à mérite c'est le jour niveau fingela kabila donc na esi so baza ko muta pona ba finga kei konda sa kei alors est-ce que tu changer stratégie parce que bato nyonso bakoke bakobunda bituma ndenge moko te eza na bato eza lokwa guerre bato nyonso bakenda kotirer te bato yemaka munduki bazali bato basalaka stratégie bazali c'est comme ça maintenant on va jouer nayebi ke aza déjà na porte okende azali na porte okende parce que soki tosala yango ndenge wana ekosala biso bien jour tozala lese toluka nde bongo eza na makambo mosusu te nalingaki koyisa bacongolais oyo makambo baparti politique nga mpo na nga naza d'accord na makambo parti politique no mona boyite o IDPS o palu na lingi suma makambo te parce que pona nini po moko ba okende ko décider ba ko bisa biso te o ka ba vandi o ba yokani bango ba yokani ba tuni biso te ba sala dialogue okine be banda ali biso to siliki entre ba yokani pona biso te biso ndefu ba yoka biso fu bango ba yoka biso cette fois-ci donc lingolo ba nazo exemple pas Macron obi Macron so kalanda ka parti socialiste mbelelo za président de la république te balinga bakalinga ye mais habité ngana oso na ba français abeta face à face na ba français à marche bana mai to meki gauche simbi to meki droite simbi te bo meka mutu na bino ngana jeune na petit to ba kite pa ya na Brigitte mais ayobi lo taki petit banini boy na boy yi wana lekite parce que il a compris qu'il faut soira ba français au moins du temps soira ba français sans problème akomi président ndenge moko parce que ce que na ndenga mabete mukolo Félix Tshisekedi akozwa décision pour basoana Kabila autour na biso te ndenge moko ba bato nyonso tu bakozala bakozwa décision pour solo na makambo mboka ba autour na biso te oh faut bato na biso bolingi nini biso to lingi ke boyete mukolo koma na décision wana omona makambo nyonso osila. Ah ouais, c'est bien vraiment l'idée à marche dans le monde entier. Je pense que vous comprendre Élisée Pécom be balobi jour wana to kanga so bimala batonga la basinga. Venez le bumbu la patronne balobi osala na koza cuisinier bimana bilamba na yo wana na ba chapeau wana la tarawana na kati. Yo mona ba chauffeur ba fête c'était pas bon contester ba voiture be mona 1000 car ba kanginzela. Ba ola kisabino ke musana na bango za ba camion wana ngoro boko lekate. Si comme bonne négociation biso ce que faut que na bango bongo pour to sala ngo ya normal des akato tambola normal na bateni maka ngonde ezokende penate de faut ko changer la stratégie bouchon bena ko taba biso abimeli boy ba biso abimi boy koto batali boy bataba chafaudage bazo ya kuna ba moise ta bozo nda koto ba mama ba cuisiner ba bimi koto ta bozo nda koto
côté ba préfet la femme de chambre maman mais n'est pas ça danger donc si ko ba mona même ba encadrer nani alo ba ko luka solution donc ils juste car pour nous la qui ça l'un de ma stratégie non candidat fou makambe si fou gouvernement et kende candidat to na besoin basi ba sali trop il faut ba kende problème na biso ezali ke ba tika place ba tumusu ba sala soki boli bolo ba ke mutu yonga na ka candidat na solide de mana masa mo boye avec sanga ke o na kongo ngo ponde bato bazatenga bato bazate par rapport ya nini na ndima ke jour musiri roi de kabila ko kimisa ngo buti so va proposer bino peut-être ba combattant banani ba sportif tout ça va bino ba boza a poto kasi to tika bino ce que boyo gérer gouvernement boza makambe changer mbango mais la plupart ba gérer gouvernement bazaki na poto yo kasi bato soit tout tala bato soit na gouvernement wana ba mso avant na Belgique bon bazaka monter à mabe mais biso par contre so ba bengo ba tour alem bata be ministre sport be do kitana mais kasi to tengo to kende nini awa nini na na lobité to luka ngo te mais to yebi yango eza lokola na lobi est-ce que neti ngo ko changa ministre ya culture na cadre wa musicien na yiba na makamona te parce que etalinga te musicien na webisa yo passe na bango ya biso esenga ka faux droit boye bango ne ba yebi nengo na sport so botie maçon na tête à sport kasi ndako yo ke to banda ko sama ma sport il faut on a poto to ça na poto ministre sport na biso ya poto mamo ya mwasi aza azaki na azaki sportif ah voilà ce que batie pour nani ba comprendre que ayebi makambo ndengeza mais voilà ba chaka n'importe qui te mboka na biso ba lingi de ko cha n'importe qui au contraire ba di oyo ayebi te batie oyo diaspora za mai ce que les pression za makasi weza pour na diaspora ba sali un grand travail malgré monsieur Zaki canaliser ma bé mais sikoyo na moni bena to komi bien ah oui hein, c'est bien comme bozara vraiment na idée wana bala monde entier pe balo barango bango so babi bazo bango ba ya est-ce que ba ko sala est-ce que ba ko koka donc tour à lobby vraiment hier vraiment non mais to ko koka te pour nani parce que bon to ke na to zonge pas Jésus obiso ba sambela ka yango ba osela ba tramo biso ko Jésus azé belé yo so mona ta tramo kuna yo talaka on a très mona mona on a très kati wa makolo wana très wana banda nzambe na wana yokima na mabatinde nga image moko ya société ya mboka moko boya ya manzando talaka kote wena mona ki on Facebook ouais tala niveau ti lo na siècle to zao mais to za na société ya manzanza ah lesto to beta ma sauter obiso zo lo baboni batwala ndamso na ndako muso mona zu télévision ba mira ba to mona ndebo humilier bango to za humilier il faut to lo mona humiliation wana. Ah oui, hein. Je pense que tu as commis cochiter une émission à Bisso, donc dans le monde entier, Boza Binonio Soboza toujours en place, Tchoura, il est là. Alors, bah, Oyobo Sengaki, Oboza qui n'a pas ça, alors, bah, Tchoura Lobby, Abundaka. Azano ko se former no yemo na no sala no ba entraînement na ya makas na minute vraiment Tchoura so muta bengo Tchoura na posa to bunda donc wa oza d'accord na yebisa ko dala na mbongo na nyonga mbongo ya bagage mais bitumbate 2018 asi alobaki bana na banda ti ependa Tchoura le bela la nyongo ya mutuma ya bitumbate surtout ko tuna jido yende fa bonga mapo ye fa zo pena ye na do bet akobimao tu na cheka na likolo ye pour déjà na sali entraînement na bato ba gagner yebisa ya zo landa ngai nani bato ba gagner déjà nani masala nga zamba nani zamba nani maître Mouze na ozala na 3 nani maître Dage ko bango na bato sai na bango yeso ba yega na simbi boto na onyata ga bo shit yo on sali maître bomo epe na judo donc ependa ye kuninga gara ye tana zo loka ma judo ye da ko mobanga pa ebika ko shit tembe kasi ba 7e bango ya solo oh, bon, on a raté ton dégaine. Non, mais si on a vu dans sport, on a bango nyonso bien. Ah oui. Oui, mais nazo loba na compte sport. Na loba na compte musute. Nazo loba ke na ye na monde na bango. Ba obanga ndengai, bango pour bango et puis 130 kg lisusu. Quand il a vendu pour 130 kg 2 mètres. Otoyi comment na? Maître Bobo ependa. Yebi c'est 130 kg na 2 mètres. O leganzela ni. Maître Jérémy Ependa, Maître Maurice Eloma, Maître Cobra, Maître Jigoro Misamba, le même na bino. Donc tu as lobby 130 kilos. Et puis combien de mètres? 2 mètres. 2 mètres les sous sur les kawapi. Donc ça rapporte au ça nos plaisirs, ambiance émission. Donc bah lobby yabi bolinga la bino boa aimer tout la bino nyonso boza ini. Donc boza la toujours branché. Donc c'est préparé pour y a koti makam na ba jidoka et lembata ba. Bakachera awate. Bakachera na yebi Maître Maurice azara kachera na. Te wana zara mutu. Wana natanga kidaya banda bato bazo relève ya catch. Bazaka 4 natanga ki wana. Mais ba otu batikali. Bate dino image wana azaka na mutiri mo ya kale mingi akumisa ke mingi boy. Ve moko yesu tu na ko bomena ringe. Ve na yo wana.
ve na yo wana nazoloba na ota ve na yo wana na koboma ye na ring nazoloba na yo yebisa ye atika nazoyebisa yo un contour à un contre 100 donc nini aza boye namonaki moto nanga champ ola atindi nga maloba oyo aza danger shit nga makambo shit etali ngai te ngai kaka totelemi likolo ya ring ebebi petit nanga di edingo na pointe Maurice na pointe nani Rigen na pointe mbaoleka nzela nini boza na problème 2018 naza pris so omonika moto yo naza karateka yebisa eloba 130 kilo ezozela okuna o nasalaka ju tokutana kuna o nasalaka tout donc oza prêt il y a des gars donc ezala nango gratuit et te biso sikoyo omoni neti à part compétition na kolekaleka na baclub na bango neti sikoyo funaka ne Lyon naokene Lyon mpo na osala entraînement na club ya judo na club na club ya lit epa du Congo na osala epa na ye après na maître moko aza na Zulu lokosi nasala epa na osala su na club moko ya boxe eza wana peti na mona bosani kombo na ye boye sikoyo nazokende okotela wana ba province na Lyon surtout Lyon kuna basilisaki essence na bango avant nga sikoyo mazuta epeli vraiment oh là là balobi batu nyonso ya Lyon donc bamettre pokuna na yebi mingi ya bajudoka na Lyon bajudoka toujours alobi 7e akoti 7e akoti makambo yango donc bana monde entier je pense que boza ekosepela na émission na bino bolingaka mingi ya www Panza Sango ya Congo Christelle Bekai Barbara Sarah Koutachi balobi o masolo na bino tosala rapport dans ces pesa bino bana monde entier batu musu basenga bazo besenga nga ba numéro ezana edino image soza posa na ngai obenge dino image partout bozali bokomelaka nga bolingaka nga mingi winga pe na lingaka bino mingi tosalaka busalo kapo na bino totangela ngo la ifasiki kaka po na bino donc pour que tovanda kaka olebe kote wana oui yango na mwa différence ali po biso kote ba petit na biso kolemba bango so ofai nega bo comprendre nage o autika na ndako po ba utaka ndako mamona micro bongo yoka ba dega. Ah ouais, moi je fais du facile. Donc, combat batté, peut te compter la radio. Gloria Kaza, Balobi, Moussala, Wawa, Yangona, Sabana, Ifasik, Boebiton, on lobby déjà Wawa, RTV. Donc, ma solo de Yango. Et puis les noirs, malgré qui m'angola, mais tout ça n'a pas un poteau à poids de vacation, comme un poteau, tu as déjà les noirs, à qui manda Angola. Ah ouais, Balobi, le matin. Parce que fort, mon abat, toi, ça qui paye gang, qui a même abat. Les noirs. Kota Azali et dit nous yebise ba lukera ngola façon ah ba la monde entier bolela qui surtout ba la chang balela qui et puis Luka Chura c'est mon vieux donc c'est la famille mais autres za la musala donc oza musala fa loba o sengela ki aloba Chura lobi azali toujours abundaka ayekoli makambo ebele boyeba ki ando bunda lit kaka te na buna bunda liboso kickboxing na full contact na komo na koti na monde box na beti su ba boxer makasi yango sko na koti su na judo na do beta ba makasi na ke su na kati na beta makasi dans le monde entier, je pense que monsieur s'appelle Sabino Nyoso Bolinganga Mingi, Ridi, petit-fils, Chris Beckham, Christian MK, Nabi Boza, partout dans le monde, Chirac de Kingston, Yependa Lobingande Chang. Gande Chang, je pense que au CPL une émission où Choura il est là avec vous, Aza toujours à l'honneur. Quand des boyebeli Choura Kalawala Bunda Bakole. Ah appel lobby à bombanité pour te melaïté je pense que boyoki pour te melaïté azana on a 4 baba entraînement mais mikolo aza prête donc na makambambo azana souci mboka na ye aza de cœur na batu nyonso ba kufi na Congo et puis pour na makambu ya ba ya sport na ebo tuna kindenge nini atinda kata dobo kité ata batite a lobby akoy ko sala ngote pour que bo mona atame kongola linga kaka image champion alinga kaka mona moi awa mona toujours atinda kibido on sala bien mais sala ngamo pas sur ta moi na natira bongo te au sali sa moto liboko à gauche tous les deux maboko so na sali à gauche toi te sala moi bien parce que et comme le rose prétention tindi pour batu ba yeba et ça la ratine tout monde a besoin de fondation na ndeti papier Bedi Makambo le grand champion en association na yena Kinshasa donc akoko kelo Kinshasa ba filmer pour tout monde de ba image au côté obeti be papier Bedi Makambo au mona ba image association na ya eda kabwe et ça comme la linga bongo za te que pour que on pouvait ba ça déjà na so retourner petit na biso o leki no mbana ni Beni ba na fondation munene za kuna tia chura mbo o mona ki na auto ça auto fêter kutu 3e anniversaire na bango yo ndi
pena fondation côté le mabo essence au financier ngo te faut ba image yo so na lingi makanga lingi ba image nga lingi ka fondation ezali yo sala maka zo opérer grave ba tu ba ka fondation ezana kin et sala makamba grave à bientôt nga mongo peso nzamba sungi na ko na boye ko kutana ministre turo po aza l'autorité ce qui oya yeto to ko kutana to sola manga bebele. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Balandi tout, il y a www Panza Sangoya Congo et Dino Image. Beau s'abonner, mettre moi ba mot de la fin. Oh, ils ont un premier soin. To kutani to sololi muke nebi que to zota ko solebele. Merci mingi na ba nchangu surtout balandi biso de partout parce que quand les alaki pona lo manga manchangu moi mais le na fier surtout biso ba nchangu mais na fier ko lo mona nchangu bino boza partout bo misaka des gens parce que boza na fierté à danger na mboko boza pe na balobeli na bino boyebi ke kotaba makambo yo ya makasi ba kote pe ya banzembo boyebi ke donc voilà. C'est les unes pas bien barabanger. Donc tu vas toi de côté pas bila momo na Cyril qui nazali ni qu'est-ce so senti donc kanga pa ezamela nga chango yo ba komi musu ba no ba desute chango buto matsaka fizo moni hein. Merci mille bato so balandi biso Carmelia Christivi Mboma Melvin Mboma na Luanda. Merci mingi na Edino Image, merci mingi na Lenoir, merci mingi na Edigar na moni pe c'est les unes za mopanzi wana Nchango toujours, Mabele Koyate, on fait pas la guerre à son propre camp, tout ça toujours ensemble. Ah ouais, Balandia. Panza Sango ya Congo là, non pe Saïdi no image mbote, Jugoro Misamu, Sede Misamu, petit fils Ridi, Christelle Beka et Barbara Chirac de Kingston, Maître Bobo et Pende, yo tout autant déjà mingi, Maître Cobra, Maître Maurice Loma, Élisée Pekombe, ma copine privée, Vianelle Bumbu la patrona, Sarah Koutachi, Espé Matondo, Yami Nouchka de la Liane, Christelle Enki, maman na Cameron, Beni Misa Moulemba table ya Yonabi, na mona la rabat balinga la bango batu, mais Beni na ye ba la ngate to ka beno famille mo matonde nini, na ya tantine, bozo no Beni, bozo na bino Beni, na ya nani na bosa ya Jires, ya Jires mboma, bozo na bino Beni vraiment, donc na sepeli na cadre mushaya kaka epi misamu, nazala ki wana pona bino pona ko ba question nyonso ba botunaki toujours à répondre bino za na souci mboka abundaka donc aedaka pe za na association na ye atindaka alingaka tende soka pesi na gauche droite yeba donc bozala branché toujours rester branché na site na biso ya www Panza Sango ya Congo et Dino Image ala na bosanité Edgar Mokonzi Vision News TV boss. Il y a Teva Mounene na Paris et reflète Ngunda, Monsieur le Noir, Balobi Yaza Noir, Moko, donc Babi, non, donc garçon, il y a swag, il y a slim. Donc vous allez la brancher toujours à site Nabiso, il y a www Panza Sango ya Congo et Dino Image. À la prochaine rendez-vous. Dino Image, il y a Panza Sango ya Congo, Balobi Sango ya Congo ko Panza na wapi. Balobi et Dino Image. Sali Image. Panzani Congo Mobimba. Chokomone chimachuta chikofoche ya chopayo.